Voilà, bonjour la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko nakati ya mabota na bino bandeko nanga église ya catholique. Topesi shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba oya solo topesi no bambote ebele bisika bizubino. Alors toke na lumbango topesi pe toute tendance confondue. Yabino lo sako, respect na ba chef coutumier na biso, matondo na ba kimbangiste, et puis to bo sanité bande ko na biso témoin de Jéhovah, bo like vidéo bande ko na biso ya bundu ya Congo yenge na bundu ya Congo, vraiment na église ya PV ya Longo, mayangi. Voilà donc et belle pe et qui une église ya Bima. Sans oublier Armée du Salut, église à papa. Oh, papa n'a pas vendu au Sambela. Vraiment, la pessimité sur toute tendance beauté. Bande kobozo bakiti to vanda. Parole au nazo dressé en et pas à maman Denise Nyakero. Ngana kabengara maman Derise Nya Tokati. Mais maman Oyazali première dame na kati yambuka na biso. Alors, beau like émission, beau partager yango, beau tcha ba commentaire ya bien, ko fingate. Azali première dame, tozo solanae. Vraiment beau like, Dieu m'a mis à cœur. Nasaka bémission pambate, un so boye bingate, un jour boye banga, nasaka bémission pambate, nasaka bémission si Dieu me dit, me met à cœur. Atinga mon à cœur, ça fait un bout de temps, nazo boya, mais les lots na le bité, tout solango. Alors, bande konanga, Denise a omona photo nae, a otala. Et ko panzana ndeni ni soki bino bo aimé mission. Ata soki etali yote. Ata sokoza pour Marcelo yo aimé kaka émission. Et comme là maman Denise bande konanga e ozala bien. Bo like bo partager après na roche la bino analyse yande kona biso moko asalaki sur Marcelo parce que maman nyake kopé ayo kango et kozala bien makasi soki ayo kango tango susu awomona ki ngana bado yo kango bien te mais ndenge ba analyser ngo ndenge ba zongsi maloba Marcelo tant se couper ça y moi ba qu'est-ce que c'est bande ko nga vraiment bo like wana mama leki na bino la danoise voilà oyo asunga kabino na nzela ya live together atozanango na sunga kabino na sala vraiment plateforme moko ya bien bande konanga na avana lobela mama Denise na moneki bande kona biso bela mibali surtout ya mibali bazo kufa na kati ya bandako au mona 6 mois bayebite une année bayebite 3 mois bande konanga mibali bosa la biloko na te basi baza ebele na poto bazo luka mibali liste zamulai makasi. Bo benga maman la danoise, bo partager, bino batu boyebi ke site o existaka, bo tambusaka maloba oyo, pa ba tonto baza ba célibataire, benga maman la danoise, benga maman la danoise, benga maman la danoise, nazo sunga ba couple, batu ebele boya, mibali bazo zanga ngai, nazana basi pe nazana bino boza lolendo, ba ko peso mobali boy, yete, okotala pe mu pasteur oyo zo kumisa, omona mobali wana leki pasteur non na musika. Mais yo na kaka manga pasteur nanga papa so déjà mobile l'équipe papa na kitoko folinga yo na sabino ba pasteur ba za papa na binote ezako to péché même na bible obenga pasteur mutu wana zo lokola papa benga e papa na nenga respect azamo na mobile nga na ko benga pasteur papa na nenga respect po azamo na mobile depuis na benga mobile na papa mais na ko bengete lokwa papa spirituel na non wana longoli nzambe. Alors boya ebele bo benga mama danoise na 0044 74 38 03 16 23. Au béni maman danoise na numéro 1 ozwanga et ozala bien pour na makambetel ba coaching et puis tozote ka ba mapangu bande konanga na tsele eza wana primo ya très bien en tout cas ozolupangu na yo benga maman danoise 20 sur 20 basi ba kata cadastré donc ok kuna cadastre te yo déjà tant que les kaka avocat na épée aza donc ma camion se za pepele au bengi maman la danoise quand na numéro na PCBino 0044 74 38 03 103
Non, toke mabe. 0044, parce qu'il est en Angleterre. 74, 38, voilà, 38, 03, 16, 23. Voilà, aux Zwinga numéro Yangwana. Et vraiment, moi, ce sont les mobile, n'hésitez pas. Alors, maman Nyankero, naye na sola na yo. Na webiso, ngana webiso, oezanga kati ya motema nanga. Na kotala population te. Na kotala bolamu na yo te. Na zotala mabe na yo te. Parce que mutu nyonso aza na bolamu na ye, aza na mabe na ye. Mais ngai na motema nanga mama Nyankero, na lingaka yo. Na sepelaka na yo. Soki pe otalanga okoyeba. Tangu ba audio na yo ebimaki. Epa ya ndeko mwasi na Belgique. Ezaki ekoteki na makamba bolingo. Ndenge ozolobela ozodenigrer président. Ekoteki makambo ebele. Ya famille ya mobile na yo. Moi j'étais là pour te défendre. En tant que femme. Na lobi ezalaka te. Eza mabe makambo ndengwana. Soki mwasi aye ko confier yo makambo mobile na ye. Deza mobile na ye, mobile aza lokola na ngai moko, mobile na nga wifi aza lokola nga. Soki na pesi yo confiance, na confier yo, moi muke makambo mobile na ngai. Mela yango, lamba, tiango na biloko, lia kende sumba yango, esili. Eza to bani ko enregistrer moto, pona nini, lobi, obimisa ba audio. Ba mususu, oyoki moninga zo loba, obani ko enregistrer ye, obani ko capter ye, biso so totongaka. Même ngape na tonga kutu makasi. Voilà. Donc, eza bongo. Alors, eza mabe ko enregistra ka bato, o bombango, pona lobi obimisa, lobi otia ba réseaux sociaux, lobi opanza, oko gagner, et l'okote. En tout cas, na telemelaki, moi mwasi wana, komo ezoki mangame, azakuna, na nini, na Belgique, Sandra, je crois Sandra, voilà. Na sepela na Sandra, til lelo, maman la présidente Denise Nyankero na sepela kana Sandra te na actua na salaki. Ezala na bosa la politique amabe. Ezala nini eza malamu te. Pona yo déjà sina yoka yo. Yo moko loba ngoke mobile nanga yo kakate. Cela veut dire que ta msupoza na ba idée no ya bien ba mibele ba congolais ba yoka na bango te. Donc on na ko condamner yo te. Parce que mibale ba congolais eza pasi pona okuta na mobile wa zoyo ke la mwasi na ye. Qui salabou soka bandi pe ko yokelo mingi okomi gênant ezelo kwa maman Blanche allez tia ko boma yo aso parce que so monika mobile comme osalibo osaleli au moins si keba ao salelo bula mabe ao boma yo ao mono komi gênant comme ko ba iselo ko nyingo okomi ko mvuka ye mobile kongola zala ne bonte ngwa il faut yeba ndeni ozo mimela mobile na yo keba akoboma yo ko yeba te. L'aime sous pas kimi yo abali ba mobile moi ça na mvuka kanga mingi bango balinga bango bongote. Alors moi je te comprends. Alors vraiment mais na yena interpeller yo parce que ngai na côté la yo en tant que femme na côté lio mais eloko ezoleka na likambo etali Blanche nazo yoka yo te nazo yoka équipe na yo te nazo yoka ngo te première dame. S'il te plaît, toi, en tant que femme, ozalaki na matanga wana, liwa wana omona ki abondenge yaki. Na ebi ketamso yo koli na environnement moko ya kota ba Kivu kuna, batu bazokufa pamba, lemso bomona baliwa ezelo côté. Mais biso to banga liwa. To kaka liwa somo makasi mama Denise Nyankero. S'il te plaît, en tant que première dame, likambo oyo zotala ngo boyina, otala ngo na anglais ni. Ozotala ngo na anglais tribalisme ou bien ozokotala ngo na anglais tant que maman Blanche azali femme comme toi président pa koko zoyo lelo akena na abattoir ba exécuter yo odo mwana mwasi ba keneli na abattoir na ye ezalaki na Turquie ba pesi tonga tui mwana mwasi wana akenda akufika kaboye na tonga la muka lisute maman soit ba tranglaki soit mais oyo nga na esprit na ye lobi azoki tonga peda ba yeba ti tui alala pe akenda. Alors maman Denise mwana mwasi wana ebembeye mbango na kama ki kutu présence na bino comment ebembe mutu akende ki bien mutu tango aye il fallait nanu d'abord
yobana na Marcelo comment moi si na kufaki pesa be explication Marcelo be explication des autres les lois lobby boy les longa na voyage qui dimanche après culte lobby kuna na voyage qui lundi lobby kuna moi si akufaki na présence nanga lobby kuna akufaki na présence nanga ite Marcelo azopesa ba explication ebele alors que moi si nae liwane eza simple tobo ite azana ena msu na droite ya koloba maladie nini blanche akufelaki azana ena devoir mota ya na réseaux sociaux mais biso to kanisa kike aloba kengo na famille ya mobile et pardon na famille ya mwana ya bato obali ye ndenge yo mama Denise akero babala obongo ba ozala mama balke mama no akufa tata makufa mais ozala bandeko na ozala bana na yo bota okondima ke okay na président kande bakende na tapis rouge ozongi bozongi ebembe famille na yo ba pesa explication te biso pe batarezo soto kangaka munoko to lobate mama Denise o sepela na ngote o sepela ki tango biso to yaki to gangeli Sandra to bien zalaka te to zana posa ba ojo na mususu bimate to zana tina na ngote bo solo laki bo zalaki ba camarades bo somana ki ba sac ba mamdo niveau ti o sombela ki sac ya Gucci sac ya cher ba parfum cher parce que beaucoup qui d'amitié. Mais pourquoi à ça kiango? Moi je suis contre et na cause la contre jusqu'à ya dernier souffle nanga nazaka contre na batu nyonso o ezalaki boza ba camarades ozali ko enregistrer nga soki muto yo sa enregistrer nga abimisa audio nanga azali ennemi nanga jusqu'à dernier souffle. Soki ka lelo ta na commissaire camarade eza lokuta eza pona na l'excès na battoir. Donc il faut toujours azala musika na ngatolia kana fourchette à musika. Parce que ça c'est tuer quelqu'un. Na ba preuve, madame ko tuki songi na bisa bo mwana, Rita lobaki boye preuve ezate. Batu bandimi te. Bazo ba likambo yo soki ndeko na lobi, cela veut dire que Rita lobaki parce que na lobaki on mutu musuki na lobaki na Rita, na lobaki na la danoise, ndenge bimi ezaka ye, etika la ta bongo, mais ezate lobi yoka kutwa au fini. Tala boba audio papa. Et akitorote. Eza mabe makasi. Donc okoko boma moto. So mutaza na makasi te mama Denise place ozalaki olengaki. Mais biso to bundela yo. Si qu'on ndeko na biso blanche, azalaki bien, azalaki na tension te, abande ko bela maladie moko te, eloko moko te ndeko nanga, affecté na veille wana, le samedi, pas na bango soki vendredi, basali fête. Samedi akei, bamso balobi ote, ayaki na no Belgique, atika ki bana na Belgique, nde alongo na Belgique ake Turquie. Itinéraire na mobulu alongwe na Turquie bamso balobi ba mobile na bi azaki directement na Turquie akene conseil sa petite opération bongo yom to ke ça la petite opération na Turquie o memi bana o memi na nunu lelo nde tozolo babwe nunu ya mwana wana za porté disparu so ba pese ba mbongo ebele balobi lobima mboko yo ba pese ba mbongo ebele ba bikanga munoko azali susu wana te ba mona susu nunu te nunu azalaki na mama blanche tant susu nunu solaka da bana bien bana ba bimisaki mo eloko balobaki mo vérité ndeni bazaki na mama na bango siko bakende ki hôtel to ebike ya ba mbongo. Mama Denise oyebi yango bazwaka suite babenga ngo soki suite eza chambre moko munene na kati kuna eza na ba chambre eza na salon eza lokwa mo appartement na kati hôtel. Cela veut dire que bana na yepe bazalaki wana. Donc bana Marcelo pe baza ba voûté ba yebi quelque chose ba caché ba kokoti c'est vrai ba osolo na koko na bango ils peuvent aussi parler na leur koko mais ils voient aussi to perdre papa ndaza na mbongo Coco, parce que même ibana mike ba bébé déjà ba komi ko yeba ke na bota mi na pa ya passe azolela ba bébé musu bo comprendre te o bota bébé alela ka butu mo balela ka asepeli na binote amonya pina environnement na binote ki pauvreté donc environnement na bino ko swana moi c'est ngutu boyoka na bien te o comporte o ka batu musu ba nga mana bota ba na nga balala ka kitoko na butu parce que yo moi c'est na mobali boza bien. Mais ce qui beba sentir que ndako na yeza mavwanga bandolela.
Donc, comment dire que la richesse, c'est la pauvreté. Na mili qui même na qualité, mili kozo mela, même na ndenge maman ni azuma belle zobi mais pas maman zo ke biloko oli ezali. Oh ma belle ko kamula ezobi mate, moi na zo va déjà eza problème. Donc bana Marcelo bazana ba yebi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que réellement maman bango zaki na hôpital ou bien akufa ki na chambre? Wana bana wana ba yebi yango. Mais ce que maman Denise silence. Neti loko ezate. Mais lelo le antolela ka jania. Batu bazolela moi sa jania bomi jani okota kama kambwana. Otindi na bambongo. Ti ba mema ki jani. Bongo likambu ya ndeko mwasi. Pona nini garder silence. Donc yoza na côté ya Marcelo parce que Marcelo aza soki mushi. Entre ta maman oya kufi aza muluba. Aza kota mobali na yo. Yo foza na katikati. Otala likambo oyo eza likambo nini yo faut ça l'association basi obundela ka basi na ba foyer ba femme battue ba basi ba soda o mibale ba kufona ba guerre yo faut za na mwase mukonzi ozo soutenir bango il faut soutenir bana basi baza violé bana basi ba boki ba na balabala na balabala toi tu le prends otiki no bana mibali tu prends les hommes ba fille wana ozo garder bango sinon ils seront violés. Mais qu'est-ce que entourage nao maman nyake robosala kanini siko likamba blanche boye penza ata otelema s'il te plaît Dieu m'a mis à cœur na lobadayo kota likambo oyo solo na Marcelo d'abord premièrement maman Denise il faut retirer passeport ya Blanche. Ce qui mutu akufi, oye bien, yo zamo na poto a tongo. Ce qui on a coxi année, on a coxi 30 ans na poto. Cela veut dire que yo zo ki na 40 ans. Oya poto kala maman. Oye bien que so mutu akufi, il faut immigration. Ya bokana ba retirer passeport wana. C'est comme Marcelo a na passeport wana. Passeport à partir de passeport wana, toko yeba. Est-ce que à côté qui na no Belgique parce que ça Belgique. Cela veut dire que l'immigration beteki ba caché, surtout immigration ya Turquie. Ba sakana katenga na kena na Turquie. Passeport nanga moko ba dutango. Yango na boya ko keso Turquie. Na banga ko kena Turquie. Na kena Turquie ba ambiance nanga kande na voyage ka boyebi, na somo ba blo nanga na sombeli bana, na sombeli wifi, na ozonga na ba po boy, ba telinga na passeport ba tenga ba bizangati. Obi ke na lenga, na obi ezanga ite bongo eza nani? Gabi ezanga tengo kota ki bapesa papier moko boye bapesa na laxi papier wana gabi te ngana niko discuter na binote bobenga ambassadeur ou bien ambassadeur Danemark ezao ngana sona bango na danois na ko sona bango na danois boye bakiza mukanda nanga bazelisi ngaba bakoti abimi baye kopesa na passeport na banga kokende na Turquie. Mais tant qu'on a na Maroc, c'était facile. Na kenanga na bimi nanga sans ba comprendre kenga. Mais na Turquie wana. Donc ba beta ba caché na ba passeport. Donc passeport na eza na ba caché. Bilotro bonge bo examiner ngo ndenge ni ne lekaki. Bon et puis maman owana ya maman Blanche. Maman na biso, maman nyakeo. Azalaki maman moko il fallait yamba ye. Même après la mort de Blanche, tant que makambo ezaki kimia, normalement des biso toyebaka, tant biso tozaki le premier na ba président Mobutu, banini omona ba mama wana akufeli mwana, président bakobenga yena na Guadeloupe. Et koleka na télévision te, ezala ndenge moko ka discret pour appeler ce qu'on appelle ba réseaux sociaux ezaki pe boete. Biso tokena na Guadeloupe mbala combien? Mais oyambi ko taka maman ngote. Même in a day, jour à day, maman nyakero. Na mona yote. Et ça n'a pas si. Bolingo nga la laksaka yo. Mais tu m'as fait mal. Na mona yote ko embrasser maman wana. Na epte ko tu maman ko bachaka ye musika kuna. Donc mwana na ye moko nyakero mwana na ngai ndenge na zaboye. Ale bachenga musika. Ndenge yoka kozana nyakero ozana mwana na mwasi akufi.
Bazu batio musika kuna batu bazo ka opesa mbote mobali na ye soki bana na ye yo bazo kipe après même au sala ta invitation obengisa mama wana o solola na ye ozui mo enveloppe ya bien ye ya mbongo pa na bino ezelo pamba mbongo pa bino ezelo te okoyi kozo même enveloppe à 1 million ata ya 500 000 ata ya 100 000 otie opesi mama eloko te siko makambo yindi boy eloko to oleko to bimata loba ok na yambata mama na yokata ye kaka eloko te na famille wana bazokoka koloba te ke mama nyankero talela biso likambo bazokoka ngo te po bazoyeba ke yoza mutu ya nani ya Marcelo yo kozala mutu a mutu te yoza mutu ya mutu te yoza mama na biso nyonso na ata to fingi yo ata to lingi yo mama ta basumbeli na maboko azaka mama nyakero biso pe toza na bana to bota pe bana pe bafinga biso mais to limbi saka toujours yoza mama foza mutema munene comment zo tika mama ya Blanche ndenge wana tango Blanche azaki na bon moy obande ko separa Marcelo Ozaki, cela veut dire que c'est pas la peine à Blanche. Et Azaki, moi, c'est naé. Le là, Koufi, d'une manière, on ne comprend pas. Mobile a ligi, copé sa version malamouté, version exatée. Papa n'y soit fourni, papa à ma bé. Bon saisir, y a la justice. Azongi ça, après ça, aya ko s'expliquer. Après ça, passeport, y a Blanche. Bon, peut s'en faire parler à bangote, mais bon, kangango, na immigration, botala, à côté qui wapi, corps, normalement, et où t'es qui n'a mboka nini, est-ce que, et ça là, il sky na Turquie, bomela qui est en dessous na Belgique, corps, et ça, sky na Turquie, bomela qui Blanche wapi, on ne sait pas. Parce que, ce qui Blanche, des bazos, réellement, qu'on fait qui hôtel. Il est à Azwaki amone ki Blanche akufi abengi pop funèbre na munokoni Marcelo ebe anglais na ebité kuna baloba français te azaki déjà préparé que so likambo eza mutu bwa kolandelanga mutu bwa zaka na Turquie na ebité comment ayak azwaki yango to yebike toza sur les réseaux sociaux kokota azoki pop funèbre to boité mais organisation na ya mbangu na mboka o yozo maîtriser te Maman nyanke wata yomoko. Même na Belgique, likamba bongo ekwe. Mais ekosala ba mois. Tozaki na moi na biso ke na okufa na ba boma ki na mobile na ye na Cameroun. Et wumelaki organisation boye ba kota boye ba saba boye ti ba zwa corps. Ye pete encore ekufa ki kuna. Il faut senga pas autorisation na Congo. Ba papier ba sele na Congo pona ebembe kota na Congo. Est-ce que ambassadeur ya congolais aza kuna na Turquie so toza na ye so pe toza na consulat kuna. Ba so ki dans réception que congolais kufi awa. Faut ba livrer ba papier parce que comme déjà mutaliwa. Ba ngeba zo passeport na ye ba sele ba papier ko compagnie tout. Est-ce que salamaki tozo comprendre ngo te? Na ba prophète ya Congo oboyaka ko prophétiser bato maman na yo to moni noko nazo saloma be est-ce que bozo ba tena nya bomi Blanche vous ne pouvez pas dire ça boyaka bokomi ko tâtonner ko banga boye pourquoi bozana ko banga muto sela ka nzamba banga kate so boyebi ke Marcelo mtabomaki Blanche bozana ba conviction boloba pour détruire les familles d'autrui, batata moi si bandoki papa na yondoki koko na yondoki abomi yo yemtakanga ba chasse na boza wana boza les premiers. Mais pour nous dire maintenant la vérité, nani abomi Blanche. Bozo ko lobate. Bozo tatone boke de gauche. Ya bola ike miso bo partager. Siko maman nyakiro ozo lobate. Olingi biso skoto sani. Est-ce que on dit ma que to biso basi toza nese. Toi ne sengote, oyambi maman Blanche te, ozo kipete, ozo betango kara, ozo lobelo komoko te, biso tozo bundana, communauté ezo bundana, communauté telemi. Soki ya bomaki Blanche te,
makambo aussi la kabwe. Mais ce qui a bomaki Blanche, ata lelote, après 10 ans, et bandaka kolamuka. Et puis bino bato bozolo bake, pona nini banda kalawana, baloba kite, bazana date te, famille a Blanche ezana date te, o mukolo ko se venger pona ye. Bazana date te, soki balingaki ba bomba, papa a botel bango bana. Ba traiter moi l'amiable. Ata soka bomaki. Blanche pas ou la mukalisouté. Mais quand Marcelo fait des gros dos comme ça, hein? Abaye, ata soka bimi. Na tango moi son a bali. Parce que Marcelo a bali bien te. Parce que Marcelo a bali. Ndenge après ça rabattu ba conseil te. Parce que Marcelo a fait du mal. Moi je bande ko kumbisa ba audio bimi nzoka ndebo zaki na bino na bitumba na kati ndako siko bino batu bokena ko pesa makamana na baba pasteur baba mama pasteur sala boy biso na mobile nanga est-ce que bozo matoyi na mine ifungama bozo comprendre que baza batu lokola bino baswana ka baza na bango batu moi ça m'étonne n'était so bozo ba ondeni est-ce que lokwa ngana tangi na zanga historienne Yazana ye bakam asangi soki philosophie ya Bible soki bakobenga bango banani atangi na ye abandu pesa bino nga pe na oyana pesa bino histoire ya Diengo Kao noko pesa bino histoire ya ba royaume na biso royaume Kuba royaume Luba royaume Congo na koya na pesi bino ndeni royaume Luba e kabwanaki papa na boteki bana misatu moko mwasi moko ya mibali bana bazaki poli aboy ko tikela bango mokonzi atikeli mwasi bana na mibali basiliki bakima bake former royaume na bango côté kuna ya Angola nazo pesa bino histoire nazo loba na mikotisi na tawana et tout nazo pesa bino histoire alors yeba koya docteur de la Bible, Ayabi va verser, il va vous tourner, voilà, Mathia lobi ceci, alobi bo. Mais l'herbe comme il a dans le sous machete, et ça que maman tient la foufouna lia. Ah, maman deni, au soukoli déjà, à ton mata chambre ko, naza fatigué, zo mama futana masenga mukongo. Et l'ongwe Bible. Allez, yo siko zo yela makambo foyer na yo, et pas ya tata ndenge wana, et pas ya maman bon, oh memeloni. Mais maman makambo pas ya psychologue. Parce que là, yebi, ndeni akoko traiter libala na bino, ndeni akozum sa bino sous na bolingo. Oya na we pas pasteur, as exemplaire te. Puisque là, geza musala na e. Et on a mona communauté na saison matati. Maman nyakero vraiment, na lingina tchela yo, otala na mo analyse, tata oya sali, yo kama na boke binyoso, na lingi pendo zong c'est la réponse. Le bas je pense que hey maman la danoise na yoka ki me makambo nga na okota ngote talinga te to me soko tiki biso silence e ozaki to kote biso to bundela yo na makambo ya Sandra to boya kutu Sandra bimsa ba audio msu to bito koyoka ngote so ba audio no msu e bimate parce que biso to telemela ki po ni yo li ko telemela maman Blanche te po lingite vérité à Blanche e bima pourquoi pas asali na kufa ka boy asali ni maman na ya perdre ka mwana ne boy mwana ya pesa ke comme Blanche mwana kitoko mwana ya bien pourquoi ozo lobate ozo salelo ko mokote pourquoi en tout cas non et c'est wezate na kacha communauté maman nyakero lamuka kota likambo yo Marcelo il faut à la juger. Arozala batu bozala ba preuve te ka bomiye. Est-ce que ko boma mutu tango bakenda ko sambisa mutu bazala na ba preuve. Ngana zo ba communauté buzoba boete. Soko bomi mutu bunyosa wanga naka. Tango ba ko sambisa ye, ba yebi ba TikTok ba ko memaye, ba question ba ko poser Marcelo. Ba poni ba contradiction oyo boye. Pona nini place yo ba ki ozalaki na 7e étage. Yazalaki na se. Il y a même des gens qui disent que non, hôpital nini ezalaka na botel likolo. Na Turquie hôpital nyoso o basala ka ba beauté wana ba BBL wana ba dimino mabele ba katoli bumba bongsa zolo ezalaka na se ya ba likolo ezaka ba hotel. Bozo yebisa bino combien de fois bozo kate. Bozo ka ba live asaki na hôpital mo mais en même qui maman Blanche c'est sûr asaki na hôpital ba retouche. Asaki na hôpital wana ya ba retouche ou bien bazo ki hôtel place wana parce que hôtel wana hôpital wana za na ba chambre
il y a hôtel, à cause de la hôtel, à cause de la 80 chambres, ou bien 100 chambres. 20 chambres, il y a hôpital, ou bien 25, il y a hôpital. Oh, il y a une chambre normale, mon Dieu, ça coquine kozwango. Alors, ceux qui Marcelo, ça qui déjà politique, moi, ça qui déjà ma copine, na bata Turquie, tout et tout et tout. Ayebi que donc, faut un hôtel, oyo, l'hôpital les a ranassés, pour attendre au salango, et bimake, à kendeki boye, à salaki boye, bandeni. Hein? Maman Nyakio. Pas contradiction, on déconne, on pesa, ceux qui mouchi. Ozo modangote. L'air, nani, alinga kufa. Moi, si na semaine wana. Abandi ko préparer biso. Abandi ko préparer biso. Mukolo blanche a kozalate. Les 11 wana. Blanche a qui avant yeba a publié déjà des blanche ba chuki moi c'est moko ba nini na nini alobi pona kozwa prophète et gloire il faut ils en a pris à payer c'est dit que bon moi si na so chuka ki de ba mbeli pe kaninga chuka ki parce que ba maman na ba mona ki blanche mutakala te quand même na cercueil. Ils n'ont pas si na mawa bande konangai komona makambo boye na kati ya communauté. Yangoyo. Yango le 11 juin. Yango bande konanga botala bien. Le 11 juin. Yango na Marcelo Tunasi. Yewana le 11 juin 2024. Yango a publié yango wana a chuki nzoka ne mutakoko ko publier loko boy mukolo mwasi na ya akufi mutu ba chuke bambeli boy et puis ba komi n'enviez pas la couronne des autres hein yango n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêts à payer les prix qu'ils ont payé pour l'obtenir hein maman. Donc, maman blanche, il fallait pas tchouka bambeli. Donc, bino bo envier Marcelo te. Bino bo yabite. Pri nini Marcelo a foutu pour obtenir gloire na ye. A tchouki moutou bambeli ya. Chaque succès cache un prix. Le jour que ta femme est déjà décédée. Maman Nyakio, Denise. Oh, peut-être qu'on dit baba mobile na yo ndenge bozana a publié le kwa boya bandolo ba biloko boye boyo ba que c'est pas Marcelo qui a tué Dani Blanche. Soyons un peu les intellectuels. Vraiment. Chaque succès cache un prix. Bandeko bozoyoka, succès nyonso et cache un prix. Soit tu as bien étudié aux succès, soit tu as touché des kissi. Succès, soit au bomi motu, soit au yibi. Succès vandaka bote kucho nanda koyeka succès. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Succès, épreuve, prix, gloire. Donc il y a un succès, épreuve. De faire des efforts. Parce qu'il y a des gens qui confondent preuve na épreuve. Preuve est babiloko bazo lobake. Est-ce que vous avez la preuve? Oh, que Marcelo a kataki blanche. Ça, ce sont des preuves. Mais épreuve est effort. Ba makambo yoko prouver. Ma capacité yoko laki sabato. Pour obtenir quelque chose. Donc, succès. Ba épreuve wana. Bah, prix à payer. Bah, gloire. C'est ça. C'est pas moi qui dis. C'est Marcelo. Maman, ne quittez pas. Je sais que vous en avez. Prends même ces 50 minutes pour m'écouter. Ok. Maintenant, nous passons vite à ce que notre frère a dit. Et puis, maman, c'est que 6 minutes seulement pour 4 émissions. S'il vous plaît, maman, 6 minutes. Blanche Tunasi. Une coïncidence, un hasard ou un acte. La mort de Madame Blanche Tunasi. Une coïncidence, un hasard ou un acte calculé. Peuple du monde et particulièrement peuple congolais, mon peuple, sentez-vous saluer. En fait, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que me poser des questions. Alors, je n'ai pas trouvé de réponses. Ou tout au moins,
j'ai trouvé ma réponse. Mais je voudrais vous partager ces interrogations qui ont taraudé mon esprit pendant toute la nuit et essayer d'obtenir auprès de vous des réponses aussi. Peut-être que nous verrons tous dans le même sens, peut-être aussi que les autres nous apporteront une autre lumière. Déjà que le pasteur parlait de la mort de sa femme avant la mort de sa femme, comme s'il était sûr, comme s'il était rassuré par quelque chose, que sa femme allait mourir avant lui. Il parlait de la mort de sa femme et de comment lui, il va rester. Comme quelqu'un qui était en train de préparer déjà les esprits des gens à consentir cette réalité. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours. Maman Denise, Landa, pardon, Yaya. Et elle toujours ici, à ma gauche. À combien de théâtre? Chaque matin, elle est toujours là. Maintenant, c'est Aïcha. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est comme ça. Et si elle ne parle pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Il parlait déjà de son remariage et du vivant de sa femme. Il faisait semblant de n'être plus en âge de se réengager dans une démarche de mariage. Pas facile de trouver notre femme, hein? Surtout si tu épouses une bonne femme. Moi j'imagine ça. Je vais encore na Kangalupa. Et puis je saute leur pagne là. Et puis me bloque. Je n'ai pas encore payé le transport de jeep. À mon âge. Et pourtant, c'était une farce. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Après la mort de sa femme, il change rapidement le narratif autour de son remariage. Comme s'il préparait déjà les esprits de ses adeptes à s'y attendre. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Bomonia, ils ont préparé déjà l'adepte. Congolais, il était bon, il m'a dit l'église à Marseille. Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas resté. Bandi ko ndenga mabete ozu pena moto na yo na Congo. Ozu transport na yo. Pona ko kwa mateya oya boye ke batu mususu bani babala bazelaka inane 3 mois. Nzoka nde azo se asalaki de ana mwasi. Azo préparer bino. Aye bazwa ba peuple congolais, ba mayele na bango satanique, ba mayele na bango ba maçon, et tout comment okata ngoka maçon. Ba mayele na bango satanique, yango ba koma kotia bazo lamba bino. Bazo lamba bino. Muto alobaki fiancé ezaka 4 ans, 5 ans. Mais lelo akomi komona ngo amoni ke ekweleli akomo ngo inane. Mama nyankero landa makambo. Kota makambo oyo. Tozo sepelate. Silence non qui to côté. Silence entourage non qui to côté. Yamba mama ya Blanche. Tunaye. Aye bisayo. Alingi nini. Qu'est-ce qui s'est passé? Alingi ni pona mwana nae. Oya ko ye bisayo. Oya ko senga yo. Mama Denise. Sale la biso. La veille, il fait un post étrange où il publie un lion couronné, seul face à 4 lionceaux. Pourquoi le lion se trouve être couronné seul? Où est partie la lionne? Parce qu'un lion ne peut pas avoir 4 lionceaux s'il n'avait pas une lionne. Où est-ce qu'elle est partie, la lionne? Et pourquoi c'est vous seul qui êtes face au lionceau? Et il écrit qu'il ne faut pas envier la gloire de l'autre si vous n'êtes pas capable de payer le prix que lui il a payé. Et il met en hashtag succès, prix, épreuve et gloire. Et tout juste après, la nouvelle a commencé à circuler. Maman Blanche est morte. Pourquoi le poste apparaît traduire la vraie réalité du pasteur, tout en sachant que le pasteur est resté avec 4 enfants et maman est partie? Comme s'il était en train de nous dire que la mort de Blanche est le prix que j'ai payé pour mon succès, pour ma gloire, et le remous que ça va faire, et l'épreuve que je m'engage à endurer pour mon succès et pour ma gloire. Coïncidence? Hasard ou acte calculé?
J'ai pas dit que c'est comme ça. Hein. J'ai dit c'est comme si. Et comme si cela ne suffisait pas, tout autour de la mort des mamans blanches est difficile à expliquer et difficile à concilier. Trop de mensonges, trop de flou et trop de faux. Pourquoi? Coïncidence, hasard ou acte calculé? Ensuite, le remariage suspect et précipité du pasteur. Comme si maman blanche ne représentait rien du tout. C'était juste un objet qu'on a utilisé et qu'on pouvait remplacer sans remords et sans ménagement. Et il peut arriver que tu penses que tu aimes quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Tu l'utilises, tu t'en sers, tu l'exploites, c'est ta chose. Quand tu as besoin de quelque chose, tu l'utilises. Et puis bizarre, on fait son remariage à la même date. Qu'est-ce qui énerve les Congolais? Regardez bien cette date. Le 23 juin 2006, c'est la même date plutôt que le pasteur Marcelo Tounassi s'est marié avec son ex décédée Blanche. Et aussi maintenant, pour cette nouvelle femme, Esther, c'est tombé encore sur même date, le 23 juin 2025. Donc les Congolais se posent la question, pourquoi choisir cette date? Avec des vœux bizarres. Avec maman Blanche, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec maman Esther, jusqu'au retour du Seigneur. Comme si se faisait un transfert ou une transmutation d'une vie qu'on voudrait continuer à utiliser. Bon, on va dire que c'est une coïncidence, c'est un hasard ou c'est un acte calculé. Si jamais c'est des coïncidences et que ce sont des hasards, ça en fait quand même trop. Vous ne trouvez pas? À vous le clavier, j'ai fini ma réflexion, je n'ai rien dit, j'étais juste en train de me poser des questions. Sinon, il y a une autre vidéo que j'ai postée sur mon compte Flamme de l'éveil. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés là-bas, allez écouter ce que nous disons sur Flamme de l'éveil. C'est là-bas où nous parlons de spirit. Ok. Maman Denise Nasukiwana, après Tokoya, la deuxième partie, Oyoka, ba contradiction, il y a Tamso Zoyoka Mote, il y a Ndekona Biso Marcelo, au monde a expliqué qui liwa. S'il te plaît, maman, avec tous les respects qu'on doit te donner encore, qu'on doit te donner comme première dame, j'ai besoin de mon au solo la maman ya Blanche. Otu na ye alingi nini basala pona apaiser motema na ye pona Blanche. Alors bandeko nanga to suki wana lobby bien lobby kuna to ya sous maman Denise to ya ko expliquer ye ndenge nini ba contradiction oyo ndeko Marcelo a salela ki biso et vous allez bien makasi botika la malam ernenge koki en tout cas à bon attendeur salut des gros bisous wana maman le kinabino la danoise likez la famille, on est ensemble, on est toujours comme ça. Ok, à bien attendre, à bientôt, bye bisous.